Mais soko za ndoki na kati ya ndako na yo, alléluia. Soko na vie de prière tes apasi. Soko na ndoki na kati ya ndako na yo, eloko liboso akopesa na bino. Bolembu ya prière. Tire bokomi na bolembu ya prière makasi kati na bino. Bolembu ya prière ekokote la bino makasi na kati ya ndako. Pourquoi bolembu ya prière? Monde à ténèbres elingaka mutu azala na vie de prière te. Monde à ténèbres elingaka mutu asambela nzambe te. Puisque prière ezali les seules choses oyo ezobebisa misala ya bandoki. Ndenge ni to pumbe ko pumbu obizela. Atie musapi bien aimé nya wabimi. Tangu nya wabimi, nya wapesi biso mokongo, bana nzambe bakolimbisa. Tangu wapesi biso mokongo, nya wana fungoli fesi na. Koti na kati ya libumwa nyao. Dobli wana koti, esu protecteur bapesi enga koti, ngape na koti to pumbwe. Toke kobima na mboka na biso na sime. Aboyi na simba famille ya mama, c'est parce que ayebi ke famille ya mama nde kabaki nga na maboko na. Nga nazo kanga bandoki. Nazalaki na niveau nini? Et puis nazalaki nani pona koma kokanga bandoki. Mbote bana na nzambe nyonso oyo bozwami partout na mokili mobimba oyo tondimelaka kolo na biso Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi nzamba tenga na cœur toleka na ko partager na yo na émission na biso biblique émission témoignage pona kolobela monene na nzambe kati na biso makambo minene pe bitumba oyo nzamba zobundela biso chaque butu oyo toza koyeba yango te poete soki nzamba lakisi biso bitumba oyo azobundela biso chaque butu tokoleka na kobanga yango nzambe oyo alongolaki nga na libulu ya ténèbres atransportaki ngai na nga na lumière atindi nga na fungola yo misu na tongo ya lelo avato banda émission ya témoignage oyo nalingi to sambela nzambe topesi o merci oza tata biso tozali bana tokumisi kombono likolo ba kombo nyonso totatoli bokonzi na yo likolo ba konzi nyonso po tozali nzambe okotika na nzambe po tozali nzambe oyo leki likolo ba nzambe nyonso totiki émission oyo na maboko na yo to bandano lokola alpha to suksano lokolo omega bana no nyonso bakolanda émission oyo bazala édifier pe baleka na kobikisama na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi na biso amen. Merci bana na nzambe. Nalingi na expliquer mo Kristo moko oyo azwami pona kolanda biso. Okipe kozala mo Kristo te sokolandi témoignage o bongola motema. Po ete le seul nzambe kombo na Yesu Kristo yenda za capable ya kobundela o liboso ya bandoki nyonso ya libota na yo, liboso ya milimo nyonso ya molili ya monde a ténèbres. Po ete Ephésiens lobi na biso tobundaka na milimo oyo emonanaka te na milimo oyo evandi na mipepe. Onalingi na partene ya diable na kati ya famille na yo. Diable okota antenne occultiste, féticheur, magicien, charlatan, sataniste, féticheur na kati ya libota na yo, diable ndate azala antenne pona kofungola ba porte ya libota na yo. Na témoignage oyo tokolakisa bino na suka ndenge ya kokata ba antenne wana nyonso. Ndenge ya kosilisa na ba antenne ya diable oya te na kati ya ndako na yo. Monde ya ténèbres
ezali monde moko très jaloux. Yango moni na 26 signes ya diable topesa kino tolobela ki c'est jalousie. Bandoki balingaka mutu a progresser te. Bandoki baza makasi na renseignement. Bandoki baza makasi na curiosité. Akoki ko bandela kotuna yo likambu moko atambala misatu mbala minei. Po aluka a comprendre ayeba ndenge nini akotake yo chrétien. Ayeba ndenge nini akobloke mo Kristo moko. Ngai na yebisa kino ne bandela botamaki na libota chrétien. Papa pasteur, maman pasteur, na nzela baninga ndi na kede kobeba. Mais mukolo moko na tali na lobi non. Nazoboma bandoki ya quartier. Nazoboma banganga, ba féticheur. Mais ndenge ni na libota na ngai moko nakoki ko contrôler yango te. Esengeli na luka na contrôler pe na kati ya libota na nga. Bien aimé koki komi tout na témoignage na zopesa. Na tangu wana nazali représentant ya monde astral Afrique mobimba ana mokili. Ngande na simba ki prison. Yango na yebisa kino ne mission oyo uti koleka. Nga naza plus que prophétie. Po ngande na yebi ndenge diable akangaka via mutu. Ngande na yebi ndenge diable abebisaka via mutu. Na yebi pe ndenge tozalaki tokangi mutu. Okomona nguya Yesu Christ ekite frappé biso. Mutu wana komi libéré. Yango mon Esaïe chapitre 42 verset 6 à 7 nzamba lobi nanga na ponyo lokola lumière nanga. Kende kufungola bana nanga miso. Ba o bazana boumbu longola bango na boumbu. Ba o bazana prison bimisa bango na prison. Nga naza plus que prophétie. Po makambo nazo ebiso za o na salaki na o na monaki. Eza o na yokaki te, o na salaki pe na monaki. Muto kozala za na problème moko ezotungisa ye. Tango aliyebisi nga ta mukie kaka, na yebi deja problème wana eza boye. Na nguyo Yesu Kristo apesi nga lelo pona bana na ye. O Yesu Kristo azali nzamba azo utiliser nga, il faut to bondela boye, il faut to sala directive boye. Pona mona kindenge ba Kristo pe bazozala libéré na kati ya monde wana. Siko na mituni nazokanga bandoki, nazoboma bandoki, nazokanga bandoki ndenge nini bien aimé. Pona ya kozwa pouvoir ya kindoki ya famille oye kabakinga. Nazok bandai na nukuka. Mama na biso Cecilia Amisi na kati ya Canada bambote bele nzambe amona yo na bosanite mama Karine. Mama Karine bambote bele mama Karine bambote bele papa na biso Freddy bambote bele nzamba mona bino bana nyonso la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mama Evodi mama Evodi bambote bele frère Platini et bambote bele frère Platini bisika bozali frère Tony na pebino bambote bele frère Josué frère Joël bana nyonso la bonne nouvelle. Octavie Mandungu Octavie Mandungu bambote bele et bambote bele na Espoir Mandungu na pesi bambote bele na Miracle Mandungu nga nazokanga bandoki nazalaki na niveau nini
Et puis nazalaki nani pona koma kokanga bandoki. Nazalaki représentant ya monde astral. Afrique mobimba. Yango na yebisaka bino moto ayebi nenge bakangaka ye nde binenge bafungolaka. Moto ayebi nenge babebisaka ye nde binenge babongisaka. Soki diable utilisaki nga pendant 24 heures pona kobebisa bavia bato, pona kokanga bavia bato. Lelo Yesu Kristo nzambe na nguya yenda symboli loboko ne na libulu ya ténèbres a transporter nga ye nanga na lumière. Ndenga lobi na 1 Pierre a transporter nga ye nanga na lumière. A pesinga manda alobi kende kofongola bana nanga nyonso miso. Ba o bazana boumbu longola bango na boumbu. Ba oyo bazana prison bimisa bango na prison. Muto ayebi nenge bakangaka ye nde binenge bafungolaka. Muto ayebi nenge babebisaka ye nde binenge babongisaka. Bien aimé, nalobi me koma bandoki ya libota nanga. Nazoboma bandoki ya quartier. Nazoboma banganga. Na bandeko boma bango ndenge nini. Eza na doublir moko bapesa kinga. Tokoya kolobelango na partia témoignage na kosala. Doublir wana zalaki chaque butu abato kede na réunion akotinda ngalobi Vasco kende koyebisa bandoki ya quartier. Mutu moko tameka koloka avaba loka baya na moi kosengo nzela. So na pumbwe na bimel bandoki ya quartier lokwa bandoki babandaka réunion avant. Na ke na ibisi bango soki ndoki ya quartier moko tete dire okomona doubli wana bimeli ndoki ya quartier na réunion koya lobi abomiye. Okomona papa moko mama moko aki chef abandoki. Alala ki akufi na pongi baboma ki na butu. Okomona mutu moko ekozwa ki sepa na nga tomoni bakangi ye quelque part. Place bakangi ye wana totindi bakende ko libérer place bakangi ye wana. Okomona tangu na bimeli féticheur wana temple na ebise non moto bakoti déjà plainte pa na biso fongola koto po biso tokomi ko gérer dossier. Soka boyo comment doublir wana bimeli na temple abomiye. Donc doublir wana azalaki orgueilleux. Yango soko moni mutu na moya za orgueilleux yebaki azandoki. Bien aimé soko moni mutu aza orgueilleux yeba zandoki. Pwete orgueil ezali basini ya bandoki. Orgueil ezali ya nzambe. Doublir wana partout. Oto bande ko tambola tozo sala ba mission. Abande ko luka kozala na conquérante. Mukolo moko na vandi na temple na nga na lobino tozo boma bandoki. Tozo boma banganga. Mesengeli na ngai na contrôler pe na famille mama famille papa na luka pe bandoki. Na sana bango ba réunion na ebisa bango ke mutu oyo azali ndoki atika avasala mabe ifwatu nanga. Bien aimé na koti na famille ya papa. Na invoqué na moni bandoki nyonso. Na convoqué bango tosa na bino réunion. Bozela wana. Ndoki na ndoki sika zalaki. Eloko na osala ngo na moi na butute. Ndoki na ndoki esika zalaki bien aimé akoma na tante.
ndoki na ndoki esika azalaki bien aimé akomi na tante bakomi na tante bisika nini bandoki baluki bafulu esika fulu eyali bandoki baluki batoilette bakoti na batoilette bazwi banzete ya kombo po tosala na bango video conférence tala makambo mingi ozomona lelo ekomi kosama na bainternet na mokili partout eza makambo euti na monde ya molili ndenge esalamaka po ete tout le temps te monde ya ténèbre ekutanaka ere mosusu mpe bakutanaka mais à distance baza a communication bakosala video conférence oyo aza koto mais bazomonana misu babimisi bakitalatala na batelevizio na maboko na bango bana nzeta kombola matoi mpo na antenne écoute misusu na bamir nalobi lokwa nazwi bandoki ya famille ya papa nazwa mpe ya famille ya mama tosala na bango réunion bien aimé na bandi oluka na famille ya mama wana nakomisi mire kitalatala deya nazwi ya famille ya papa nakoti na famille ya mama nandi koluka namoni na kati ya famille ya mama pouvoir moko ezoleka nangi nasimba bango doublure nanga kangenga loboko doublure oyo aza orgueilleux oyo alingaka komikitisa te makayenga loboko natuni okayenga loboko mpo na nini ayebisi nga eza likambo ya famille ifo ozala na komikitisa nalobi mais famille ya papa eza famille te baobi non eza likambo ya famille ezala na komikitisa natuni ye sikoyo nga ndenge nasala réunion obi zongisa famille ya papa nobi me ndenge nasangisa bango nyonso obi ava osangisa bango nyonso il faut ozala na komikitisa pourquoi doublir oyo aboyi na simba famille ya mama pourquoi doublir oyo aboyi na simba famille ya mama bien aimé doublir oyo aboyi pourquoi alingi na simba famille ya mama te pourquoi bien aimé quelque chose eza na kati tozoyeba bango na témoignage oyo tozoloba aboyi na simba famille ya mama c'est parce que ayebi ke famille ya mama nde kabaki nga na maboko na bango bien aimé komona mwasi moko oza na zemi wana bamenance avortement obota mwana wana maladi na maladi vi na ye banda abotama monde ya ténèbre ezolinga elongo na ye c'est parce que bamoni étoile moko ya nzambe kati na mwana wana soki baresi kolongola ete bakoluka kobebisa ye nalobi siko na kosala ndenge nini alobi na nga likambo ya malamu falo tuna nde yango wana esengeli tokende komona ye moto oyo ndenge simba okosimba ete esengeli biso toluka ye tokende komona ye bien aimé na invoka avion ya cercueil ebima eyebisinga eza likambo ya famille avion ya cercueil eza avion ya moins cher na invoka avion ya nzongwama famille bapesaki nga likambo ya famille foza na komikitisa ezolekela nga doubli oyo azoboma bandoki oboma banganga sans pitié koma akomi na likambo ya famille ya mama na ngai akomi na komikitisa
na bibo toko kene ndenge ni to pumbe ko pumbu obizela atie musapi bien aimé nia wabimi tangu nia wabimi nia wapesi biso mokongo bana nzambe bakolimbisa tangu apesi biso mokongo nia wana fungoli fesi na koti na kati ya libumwa niao doubler wana koti esi protecteur bapesa yenga koti ngape na koti to pumbwe toke kobima na mboka na biso na cimetière mbala liboso na koma na mboka na biso me na ndenge ya molili toke kokuta mutu moko alati barafia moko bapende ne lamba moko rouge tourné ye boya zobina banzete zobina croix na cimetière zobina moto wana benginga na monoko bandoki obi Vasco boye malamu ngai nde mutu na tindaki bazwa yo ya awa. Bien-aimé, partout dans Otambola, même il langage, même pas Marie Maïgouel, même pas Mandona, même pas Lucifer, même il langage. Parce que Moutou Azolo Belanga Zanani, l'anda témoignage, je comprends. Or, Bingande Mnatinda Kibazo, yo bayana yo awa. Ngai Koko na yo teli, ape Singapore. Alobi ngai nazalaki noko. Ya bakoko ya ba mama na bino abandi ko riatenga histoire nanga histoire na ye alobi ngai koko zomona papa na biso zalaki ya groupement ngane na simba kinzungwa bakisi na ye na bande ko salisa batu nazalaki nganga pouvoir oye keke ko kende pamba te na botamba botinga ngamoko na basimi bale babotinga na tali na bana na bango nazwaki mutu te bana na bango nde bakoko na o baboti mama ba mama na bino ekiti na génération ya bakoko na bino aboti mama na bino esimbi te eye na génération ba mama na bino esimbi te na génération na yo na mona kio na zemi ya 3 mois na kati ya mama na yo kozali na étoile ya kozwa pouvoir oyo yango Lucifer apointaki ngai yo natikela yo pouvoir oyo po yo ndozala mandate ya diable na kati ya libota na yo na bandi koluka yo banda 3 mois na zwi yo te tango botamaki lokwa to bande kokoka kozoto to mona ko zali na étoile to lungaki meme to bomayo bien aimé nga na botami ndenge nini mama nanga zanvi papa kufa mama pe photo le kasala ba témoignage na bande konanga na époque wana na machine ezaki place moko sans fil première chaîne ya radio Congo ezaki na sans fil na machine ezalaki zamba bantene belé kombo liboso bapesa kinga bapesa nga Vasco papa na mama bapesa nga kombo sans fil pona botama na kati ya sans fil wana série wana prince ya Petro Congo nano esalami te mezaka kamabele rencontre yaki na kati ya sans fil papa zomema mama ake kobota na hôpital à 7 mama botanga na nzela na kati ya zamba abotanga cordon ya michopo o ekangamaka mama na mwana ezalaki te ya kata na parta kata libomo koko wana komi ko expliquer ngeloko wana bibiso to kataki cordon na kata mpo yo kufa mokufa te yango nazoloba mo Kristo moko destiné na yo ezana maboko nzambe ata monde ténèbre lukio avayo botama ate lukio tio botama ate utiliser yo yeba keza na jour moko nzambe oya yebi destiné na yo oyo nano botama te oyo tango yaki na kati ya mama na yo nzambe wana koyeba na ko protéger yo
po esi apona yo yo nde mosali na ye, esi apona yo yo nde Esther alibota na yo, esi apona yo yo nde Moïse alibota na yo. Alléluia. Alobi na kokola na yo tango ozalaki na âge ya 6 ans nga mutu na ndo bimelo na kati ya toilette bien aimé nazalaki soki 12 heures ekoki na oki posa masuba so na keka kana ke suba na toilette oyebi basera kala ba toilette ya badal te okomona mona skelete atelemelinga na nzeta paipai nakokima na gangi eskelete wana simbi nzungu papa na mso lokola ki mosali ya nzambe akomi ko mususu ko ke musala tatiki ba pasteur batikali soka na oki posa ya toilette to masuboka na compagnie ba pasteur na oke na moni eskelete wana telemi obenga ngopya nzungu ba pasteur bo banda kubondela pasteur Fudi papa leki nanga bambote bele au passer pe na témoignage lo ba histoire ndenga banda ko akobondela Mose Fudi aza en vie, il peut faire passer un témoignage. Donc, Naebi Kenzambe a touché déjà Bananaye, tous les caméras pour tout tambola pendant un témoignage. Oyo, pour un témoignage vivant. Nazate, ba témoignage yebu côté bimeli batete, banatete, ngana témoignage vivant. Eskelete ba kobenga ngepe sanga nzungu mwana gangi ba pasteur ba kome ko sambela wana lokwa n'epoque ba papa ba locataire ba shanza bandako mapango lupango za na milimo mabe tolongwa na lopango milimo mabe ndako milimo mabe mais partout toke ne bevenema ka kezolandanga bien aimé problème nous a ya changer bandako te oui et ana batebele ba somba mapango yaki ya ba magicien batekela bango na moi mais na butu batekela bango te ba magicien bazonga ko sala réunion na butu ndaku moko ekota ko futela ndoki azalaki wana bima mais chaque butu ndoki wana bima na moi na butu bima te chaque butu akaka ko sala ba réunion na ndaku wana yango mo Kristo zokota na ndaku moko benga basali ya Nzambe basambela pe po na ndaku wana po soki mutu moko molili aka ko renye na ndako wana na butu ko kokota te akuta makila na Yesu Kristo po bato ebele bazwi ba problème oyo asomba lopango ezala ya ndoki wana esi alongo ateka mais atekele na moi na butu ezaka ya ndoki wana donc esengi il faut ba délivrance sala mesika wana ndoki esi abima na ndako mais yo kota na ndako wana ti lelo omonaka bato batambolaka ndako wana ti lelo okamingongo bato na butu ndako wana bana bagangaka na butu bamonaka milimo mabe na butu bamonaka basoda yebaki bandoki wana balongwe na moi spirituel physiquement mais spirituellement bazali esenge faut ko benga basali ya Nzambe to sambela pona ba situation wana po bande kwebele misala na bango ebeba mabale kufa na bakaba kenda kokota na banda kwa bongo po esika nyonso monde a ténèbres zo régner yeba ke sika wana bitumba wana koza ba problème wana koza ba shanza banda ku mapango meloko wana etika kinga te elanda kinga kaka ma cause ya mabondeli ya ba parents de katanaki bien aimé sikoyo koko wana ndaza ko orientenga makambo nyonso wana première fois na pesa témoignage bandeko na nga na baboti na nga baganga puisque makambo elekela nga na zala mwana moke mais koko wana kenda ko rappeler ngango alobi siko na opeso pouvoir ya bondoki ya famille bien aimé moto abebiseli yo mwana na kindoki abomi yo mais kobanga te kindoki eza malade oza na kaba na baza na kindoki bana bapesa kindoki bakoma na misala mabe na basini nyonso topesaki po hésiter te benga biso topeso ba directive ba mabondeli tokobondela po na yo kindoki ya malade esilaka kaka na kombo na Yesu Kristo kindoki bapesa bana no ekolongwa kobanga kindoki te ba makasi te bana pouvoir te
Yesu Christ aza nzambe aza likolo ya bandoki. Po ete na mokanda na 1 Jean chapitre 4 Bible lobi na biso nzambe oyo aza kati na biso aza plus grand koleka oyo aza kati na mokili. Alléluia. Donc obangaka bandoki te, bandoki baza na pouvoir te bien-aimé. Nathalie bien-aimé, na mitali bien-aimé, makambo koko wana zoyebisanga o nyonso epasa na bomwana na ngai. Obisiko ndenge na peso pouvoir ya famille pour ngana kende ko travailler na kati ya monde ya ténèbres. Nazaleka ko tourner na mokili. Na kenda kite puisque pouvoir oyo falaki tika na mutu moko na mokili ndenge ngai pe bakoko na nga batikela kinga yango. Bien aimé, pouvoir batikela kango pe soko ebite kindoki ezalaka héritage ya bandoki ya famille bakendaka nango te batikela kango mutu moko na mokili a succéder bango na mokili bango bakei mesika bake chaque butu bobanda kozonga pona ba réunion na monde ya kindoki ya s'accélérer okomona ta koko no moko akufa pendant 1000 ans beaucoup te na monde wana. Asalinga ba cérémonie na katia ba cérémonie wana bien-aimé oya salaki nanga ate musapi mandala le kasa mandala le kasa makembe bima aobilala na lobi ngai représentant monde astral nalala doublir oya kabaki nga lobi likambo famille il faut zala nango na botos lala bien-aimé nalaki na choite na lalaki. Pourquoi doublir azo respecter koko oyo? Doublir oyo bapesa kinga wana zalaki tete azalaki orgueilleux. Mais liboso ya koko oyo azana komi kitisa. C'est parce que koko wana mutakaba kinga. Nani akabayo? Nani atekayo? O nyonso akabayo. O nyonso atekayo. Na midi ya lelo. Na kombo na Yesu Kristo esika azali. Ezala kufa toza na bomoi. Mabele fungwa ma bien melaye. Au nom puissant de Jésus-Christ. Na lali azwe macheta katinga biteni. Ate musapi mandala lezipinga na zotala. Ate musapi tono mokwe bimi. Akoti sanga na kata tono wana. Tango akoti singa na kata tono wana bien aimé. Atoki sanga na tono wana. Ya zobina kaka banzete zobina banini ebina ale asale incartation na bima na kata tono wana mobimba nga mutakata nga ndambo nga pe na bima na kobina obisiko na peso pouvoir abondoki ya famille pouvoir na pesio soko kuti mupende na mutambo to ndekono moko na mutambo bikisa elongola ye bien moko yoka na témoignage otango tokoya okataki nga de calme. Ataki ngande condition o ekolukelanga problème elobi. Bien aimé na zwaki siko s'accélérer ya famille. Na koma kindoki. Avana kende ba réunion ya monde astral, il faut na leka na réunion bandoki ya famille. Na kati ya ba réunion bandoki ya famille wana. Mukolo moko na ke na réunion bandoki nyonso ya Kinshasa e bande kosala malibanda ya stade de martyr na époque wana na ebite lelo esika wana ezalaka ta babongisi ndeni bomona okaka efe koma foule il faut koma salité puisque sika kindoki yali esika wana eza salité fozala tangu na ke na réunion wana na kedaki lokola ndoki ya famille siko pouvoir on azaki nango chef ya prison Afrique mobimba ya bandoki ya monde astral moto azalaki représentant ba réunion wana bandoka azalaki
représentant bandoki nyonso Afrique centrale azalaki congolais a participaki na réunion wana na représentant ya bandoki nyonso ya Congo représentant bandoki nyonso ya bandoki Afrique centrale lelo pa bongola motema apesa ba témoignage bana otanga kombo na été kombo na otanga eza Yesu Christ na kutana na ye na réunion wana tangu ba moninga niveau onga nazalaki nango ya titre na niveau na bango yangele kaki ba pesi moto ke na bandoki nyonso ya Congo bafukama balobi aza membre na biso yesika za ndoki mais azali représentant numéro 1 ya prison monde astral esenge to pese lokumu ba pesanga lokumu na participa na réunion bandoki wana bien aimé soko za na ndoki na kati ndako na yo alléluia soko na vie de prière tes apasi soko na ndoki na kati ndako na yo eloko liboso akopesa na bino bolembu ya prière boko sentir bokomi na bolembu ya prière makasi kati na bino bolembu ya prière ekokotela bino makasi na kati ndako. Pourquoi bolembu ya prière? Monde à ténèbres elingaka mutu azala na vie de prière te. Monde à ténèbres elingaka mutu asambela nzambe te. Puisque prière ezali les seules choses oyo ezobebisa misala ya bandoki. Na pesi mbote na mama Tatie Sikazali bambote bele azolanda témoignage les seuls eloko oyo ebangisaka monde à ténèbres ezali kozala na vie de prière. Siko monde à ténèbres soki amandate ndoki moko na kati ya ndako na yo peut-être à cause de la mwana, peut-être à cause de la mwana ndeko, peut-être à cause de la ndeko, peut-être à cause de la camarade aye kolela nesika kovanda te to batindie na ndako na yo aye kovanda eloko ya liboso okoti la bino bolembu ya prière. Ok, mo Christo par jour esengelo sambela katango nyonso ekokoma na butu yo muto solo yo lobi po kendo lala po sambela bolembo na osambela sima nyolali e muso gumba no sambela bo ini seconde komo yo kapema okoko sambela te puita ponge yeli o makaso po yo lali yeba koza da na ndoki moko ba mandate na katanda kuna soki réussir ko ma vie de prière bien aimé bandoki boki ko pesa yo pe poison kindoki bandoki boki ko peso maladi ya kindoki poete soko za na ndoki na ndako na yo osengo bi pesa nga mai ya komela bien aimé zoyela yo mai yeba mai yo azo peso za mai ya kikoso eza mai ya douche yo mona pena mai na mulangi boye soit mulangeza kokanga ma invokele yango na 2 secondes mai ya douche ye koti ya bielongwe aya pesio mai wana omela mai o sentira libumu pasi omela mai okomi ko sentir posa ko sanza mai wana pesio zo détour yo na biloko ebele tango zana ndoki na ndako ote mai na douche oke ko sukola yebaka ko chanze mai wana po ba mai nyonso na kati ndako na bino a chanze yango a chanze ba mai nyonso na kati ndako na bino mbemo bozo sukole azo bebisa yango ba bo sukola ba mai ya salite et ça chanze yango même biloko kolia o bozo lamba soko wana ndoki na ndaku yango mama papa sengelo sambela omoni pena biloko kitoko ngombe legimi yango na lambi boye me bwana ndoki wana changer lisu ngombe te ko misunya bato e lisu legimi oyo kanisa tozolia
puisque mission ya sorcellerie oya kotinda na kati ya ndako na yo eza mpona kopesa esengo te me mpona kodétruire. Yango moni bato ebele bavi na bango eza détruire na maladie, bavi na bango ezali détruire na mabota, bavi na bango eza détruire na misala, bavi na bango ekomi compliqué. C'est parce que okotisaki ndoki na kati ya ndako na yo. Soko okotisi ndoki na kati ya ndako na yo bien aimé, yebaki okozala na kimia te. Yebaki okozanga kimia. Ndoki akozangisa bino kimia bien aimé. Esika ndoki azali kimia ezalaka te. Esika ndoki ayali esengo ezalaka te. Esika ndoki ayali complication de ezalaka. Esika ndoki ayali blocage de ezalaka. Oki komitala menga nazalaki bien na vie nanga. Banda na bala mwaso vie nange koma na combat. Vie nange koma na compliqué. Na complication. Bien aimé benga to sambela na yo. Oki oloba banda na bala mobali oyo. Vie nange koma compliqué na koma ka maladi. Bien aimé benga to sambela na yo. Puisque soki ndoki akoti na ndako na bino. Ako détruire nyonso. Eloko aliboso akosala makasi. Alongola bino vie de prière. Soka longoli bino vie de prière. Ako profiter siko ko détruire bino. Ozomona vie kokoma na complication. Tango kotisi ndoki na kati ya ndako na yo. Tango vandi na ndoki. O comprendre misala motu wana na complication. O komita la vie nange ezalaki bien. Banda ndeko aya na ndako nanga vie koma na complication. Ndoki. Puisque sika bandoki bazali, eloko liboso balongola kamotu vie de prière. Ako détruire yo. Ba mayo yo pesengi mai omela toyo moko ke kozwa ndoki wana esa détruire ki yango ba servira ki o biloko nozalaki te ndoki wana esa détruire ki biloko wana o bino bozolia yango te bozolia uti na ténèbres. Bozolie uti na ténèbres. Pendant bolie uti na ténèbres, biloko bolie ya ténèbres nde bebisaka via moto. Ekoki kola tsope mwasi masque de vieillesse. Okomona mibali bakoma kokima yo. Biloko kakolie. Okekutana mobali alingai kobala yo. Kaka na malobe chandise yo langage mobali pa boya yo. Libali rata yo. Biloko kakolie ondo kya bebisaki na ndako to mayo melaki to sukolaki okepe na musolo moy musala balongoli yo eloko sali ezate komo mituna balongoli ngala musala saline biloko ndo kya bebisaki oliaki biloko ndo kya bebisaki mai osokolaki omelaki eloko nyonso kosala bien aimé na kati ya bomoi na yo olingo lia sambela olingo mela mai sambela ngolingo sukola sambela senga kama kila na Yesu Kristo epetola ndako no mobimba pwete soko zali na ndoki na kati na ndako na yo makambo nyonso ekoma compliqué bando bala mobali wana zala ndoki santé na yo ekoma kaka malade yebake mobali wana zala ndoki mobali oyo bala wana azala ndoki obala mwasi wana musale koma kokufa vino ekoma na souffrance makambo nyonso bloqué yeba kobala ndoki nani oyo apesi yo mobali wana obala yo mone pafu bokutanaki na nzela pafa na restaurant pafa na bis ezaki bandoki ya famille na yo propre nde batiaki mobali wana na nzela na yo mpona koya kodétruire yo kaka bandoki ya famille na yo propre nde batiaki mwasi wana na nzela na yo pona koluka ko détruire vie na yo kaka bandoki ya famille na yo propre nde batiaki camarade wana pembeni na yo pona koluka ko détruire vie na yo. Bien aimé, diable mandataka ndoki moko kati na moto azana étoile na nzela famille na ye
pour détruire vie ya moto wana. Soko vanda kananda kona yo na mwasi na bana. O ningo yeba ke ndoki akoti na ndako na yo. Okomona makambo nyonso ekoma compliqué. Bana ko bela bela. Ba dépense mbongo community. Ba projet belé komi bloqué. Yeba ke ndoki sa koti na ndako na yo. Bandoki famille batindi elo batindi antenne. Bandoki famille na yo nde batindi antenne. Diable a mandaté bango. Kati na libota na yo. Tozala kyo komona tangu na komi ndoki. Nzela oye sala croix nde na ese na témoignage yoti koleka. Toko kitana ba chifle ko betama to récupérer bandoki ba esclave na biso nyonso. To balusi bango bapunda to matili ko na bango to kena bango na ba réunion. Tala zala esclave nzambe ko zala esclave bandoki. Tangu bandoki bakokota réunion. Eloko nino ko remarquer bien aimé na réunion wana. Bakotinda besclave bakende kolambela bango. Ezana batwebele ti lelo balalaka. Me baolotaka na butu bazokota wenze. Baosomba biloko akolia. Tanto pe misuni. Tanto pe pondu ndunda eza pondu teza ndunda te batu. Azolamba na butu, osokola basani na butu. Aux esclaves bandoki. Wana bandoki bakoti réunion poto ba pe esclave na bango balamba. Soki réunion esili bandoki bakolia. Esclave na bango bakwa ko servir bango balia. Ndoki na ndoki esclave na ya ko servir yalia. Tango alia kotike la esclave na biloko asa nzongo na baneko ya tafuni. Esclave fu bandi kolia. Yango moni batu minga lali azolia pena na monde à ténèbres. Aza esclave bazole saye. Tango be esclave bandi kolia. Suka nango. Ndoki soka sisalia aozana posa mela masanga. Masanga ne zani eza vin rouge. Bo senga na besclave va pesa bango vin rouge. Tango azo mela aopesa pe esclave na so mela. Mais le mal est que l'esclave bazali bateau bana sorcellerie conscient. Tango azolia ba kotise déjà li kelemba sans le savoir. Tango ba kotisiye na li kelemba sans le savoir, biloko aliaki yepa kopesa. Aopesa banane, aopesa ka bata famille na ye. Yango moni sorcellerie conscient, eza très dangereux ko le ka sorcellerie conscient. Yo muto pesa batu moyebi te ke yo muto pesa batu. Soki ndoki ameli vin rouge apesi pe esclave ameli vin rouge. Yeba ke esclave wana kozongi sa pe vin rouge ameli. Vin rouge ya makilo zongi sangona pa banani kapa bandoki bande kono famille. Donc baza ko utiliser na sorcellerie sans le savoir. C'est pour ndoki soka lié fabina. Kobina wana ndoki ozana posa mbunda. Mbunda wana kozwaka même esclave. Alalisie na se, azui libumuna komo betela ngo mbunda. Donc libumuna bakomisa ngo mbunda. Okomona bato ebele basali opération ta 5 fois. Babandela kaka. C'est parce que na butu babeta libumuna mbunda. Pendant ba obeta libumuna mbunda, eksa kobeta wane kobimisa malade ya myondo. Eksa kobeta wane kobimisa malade ya vibrom. Eksa kobeta wane kobimisa kyste, ekipe kobimisa bapandicite berni. Ata bopere yo,
mais maladi wana ebandaka kozonga po chaque butu babetelaka libumuno mbonda oka mutu ba ventre akenda kosesa ba examen ba bien infection azwa ba kisi nyonso ma infection esilaka te libumuno babetelaka ngo mbonda soki libumuno babetelaka ngo mbonda lelo libumuno ekoma kaki ya molimo mosantu oyo tia maboko abetela mbonda azika maboko wana ekoma paralyse na kombo na Yesu Kristo moto azokomante amen ekokisa mabongo pone na kombo na Yesu Kristo okomona ndoki azwi mbonda aza na posa drum bakozwa ngo nini maboko na yo nde bazwi bakomobetela ngo drum do yo esclave ou bavandisio maboko no bakomobetela ngo drum okomono la muki maboko ekoma yo pasi bakram o déclara rhumatisme okende po baminganga babe rhumatisme bayebisa yo sombe loko boye bakable boye tana maboko rhumatisme oke chaque butu douleur wana bakram maboko no babetela ngo drum soki ndoki azwi drum ozana posa guidare ezani makolo na yo bazwi pena makolo na yo ko bakoma kobetela ngo guidare ozomona makolo no esala batrace basicatrice minene na banduta musu po pakolaka te po bagrataka ngo chaque fois na guidare makolo ekoma kokangama bacrampe ya makasi na buto kokaka kolala bien te bazobetela ngo guidare eloko nyonso monde ya ténèbres azo utiliser na kati ya nzoto na yo yeba ke physiquement kozala douleur physiquement kokomelo malade soki ndoki azwi guidare ozala na posa ya micro matoi na yo nde komi micro bafle bakomi kolobela soin bima okomona muto bazolobela na matoi na ye mutu pase kosila ete o tensioni misuke mema bango na trouble mental oka muta komi liboma oka muta komi koko ya maladi ya ndeke po chaque butu litoi na ye yango nde komi micro bandoki koyembela bien aimé ezala esclave ya Yesu Kristo okozala na bomoi okozala na kimia kozala esclave ya bandoki te po okonyokwama soki na libota na yo to mobali obala to mwasi obala to mwana obota to ndeko obotama na ye to camarade akomisaki esclave na tombo loboko na nga lokola mosali ya Nzambe soki akonfese akobika soki akonfese te ezala za nani mabele efungwa memela ye na kombo na Yesu Kristo soki ozalaki esclave abandoki lobi lelo landi témoignage oyo otika soki ozala esclave abandoki te Nzamba lola protege yo na makila a protege yo na makila na ye nguya molimo mosantu kitakati na yo ekomisa yo moto po nguya molimo mosantu kitaka na moto yo na bana no bozoko makake esika nyonso bakomisa bino esclave esika wana ezotumbama na kombo na Yesu Kristo merci bana na Nzambe ti lelo noto kokisi mbongo ya kozwa stade te to lansaki message pour na ba fiche bana Nzambe bo soutenir na ba fiche to sala ba fiche to ozela mwana na Nzambe oko soutenir pour na ba fiche to ozela mwana Nzambe oko soutenir pour na ba micro oko soutenir pour na ba ampli to ozela mwana na Nzambe oyo ko soutenir ko batisa mbongo po tozwa stade tozwa terrain ba terrain nyonso ya Kinshasa bakomisa ngo ba stade municipal ekoma ya kofutela terrain fele ezalaka lisusu évangile ya Nzambe salama yo muto soutenir évangile nanga muto tote ya tosala mosala moko epa na Nzambe lifuti na biso eza na lola Bible lobi na Exode 23 verset 25 Nzamba lobi soki bokosalela nga na kolongola maladi kati na bino soko osalela Nzamba olongola kindoki kati ya bana na yo olongola yo esclave abandoki po mutu nyonso wana mari de nuit femme de nuit oza na esclave abandoki campagne yango osalela Nzambe Nzamba olongolo esclave to soutenir to sombela Nzambe ampli misala ezebele to sala ba banderole to sala ba fiche
tozana posa pende komo kwa koza toucher asombela biso bis po ba instrument mema mema cannabis wana po ba instrument ko déplacer ndengeni il faut que les communes différents il faut que ne peut pas quartier différents il faut que ta tiba Congo to kendo teya et senga transport ya instrument wana kene est-ce que mutu moko akosombela nzambe bisite nzamba longolo na kati ya bitumbo oza nango nzamba longolo na kati ya ba problème oza nango osombela nzambe bis est-ce que mutu moko akobakisa mbongo ya 2 jours à salte toza deya na mbongo ya 2 jours à salle o bandeko na biso mibale batindi moko na Lubumbashi moko na Israël totanga bakombo na bango te nzambe ndayebi bango yoko basata mbongo jour moko ya salte mutu moko nzamba si motema na ye profuta $800 ya salle azate et puis il faut d'être que ne ko avancer ba mbongo lisusu na ba stade mosusu pour to sala ka campagne sika moko te pendant 3 mois to ko sala ta campagne 10 fois. Est-ce que bana nzambe bazate bana nzambo nzamba pesi bomoy bana nzambo nzamba na ba projet ya malamu makambo minene alinga salela bango bana nzambo nzamba pambola po ba soutenir musala na ye bazate ngana ana kondima ke bazali ngana ana kondima ke yo landi mission oyo oza mwana na nzambe oyo soutenir campagne ata na micro ata na ba fiche na ba banderole ata na transport to louer bis aller retour et même la biso instrument est-ce que tu est-ce que to ça la campagne ata ko sombe biso to na groupe moko mene ko sombe za la mibale pour moko ezwa éclairage moko ezwa instrument o sombe biso groupe moko ata ya 5 kV ato 7 kV sunga musala nzambe nzambe otiko to pambola yo nzamba pambola bino numéro na biso eza affiché wana eza 081 43 30 475 081 43 30 475 eza na WhatsApp to beti 081 46 14 476 081 46 14 476 eza pe na WhatsApp benga biso na numéro wana s'abonner partager témoignage oyo po ete elekala ko bikisa bana na nzambe belé ba o bazana bolembu ya mabondeli balongwa na bolembu ya mabondeli ba o bazana masumu ba bongo la mitema bandi ma Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na bango po ete masumu na bango elekana kolimbisama nzamba pambola bino na pesi mbote na bana la bonne nouvelle nyonso bana la bonne nouvelle ba mbote belé mama Blandine ba mbote belé sikoza na Belgique Mama Thérèse Bambote Belé, Mama Nabiso Patricia Mondele, campagne d'évangélisation yango Mama Patricia, campagne yango yo Musala Nzambe, Salela Nzambe, Nzambe pa koselo Mama Patricia, landa message yo campagne yango yo. Mama Jessica Bambote Belé, Musala Nzambe yango ye campagne d'évangélisation, Mama Bibi Shingo, ya lobaki na soutenir campagne nzambe pasa le langa to ebi ke nzambe sa selio ya minene na pesi mbote na mama jetu papa Pati mbote na mama Chacha papa Junior mbote na mwana nanga e José Muzo bambote belé na bosanité mama na biso Amis na pesi bambote na mama na biso Amisi bambote belé na pesi mbote na grand frère nanga Belami na pesi mbote na ba ndeko na biso nyonso la bonne nouvelle de Jésus-Christ mama Gigi papa Lievin bambote belé sika bozwami na pesi bambote na bandeko na biso nyonso ya la bonne nouvelle de Jésus-Christ pasteur Blaise Pongo
Pasteur Blaise Pongo na kati ya France. Bambote belé mon ami Blaise Pongo, campagne d'évangélisation yango yo. Musala nzambe yondo linga kango mingi. Pasteur Ezekiel, combat spirituel. Pasteur Ezekiel, combat spirituel ya Mama Hollande na kati ya Belgique. Bambote belé, campagne d'évangélisation yango to soutenir yango. Pasteur Ezekiel, na pesi bambote na bana na nzambe nyonso, bambote belé.